Il y a Monde Mobimba, la compte, il y a eu de presse. Pour Bandalelo, pour retirer confiance dans Bisson Augustin. Distraction. Distraction. Les parlementaires debout, Nyonson, la ville de Kinshasa, et partout dans toutes les provinces, Basalme Moral la Bisson place de Télémi Awa. Si, bien parlé. Awa, Tozali, comme ça, la Martine la Bisson Awa, Bébakena Moujimaï, la Katanga, Basalme Moral et Nabi. Les parlementaires debout, Balobi, structure, ya monnaie de Boyeri de presse, Bakoki, Kosagana Yango. Mais oui, les parlementaires debout, vous célébrez pour la partie de presse. Parlement debout n'est pas force du progrès. Parlement debout des gens qui forcent la jeunesse. Le Parlement debout existe à Kalisoussouté à cause il y a dédoublement. Il n'y a pas. Ya bandundu ebwe beno bandeko na biso oyo tobengi ya bandundu oyo tobengi ya bakongo mbote na beno tolobi ete biso na bino bomoko bandeko na biso oyo tobengi ya mbandaka losako te nazoka te losako bandeko na biso oyo tobengi ya Kinshasa mbote na bino awa toyebi bien keser ya oyo tobengi ya Sena ezali nani nazoka te keser ya Sena ezali nani bisika bozali tosengi na bino badepute nyonso ya UDPS po na basénatere toyebi bien mokolo élection tokozala wana mobo bolingi totyela biso topeka bo ye azali mwana yanda abanda na biso banda opposition tina pu bisika yo kodongolo miso bisika ozali yebe basi natikali na porte parole ya baparlementaire de nyonso bo encourager quand même na baboko UDPS viva! UDPS viva! UDPS viva! Merci beaucoup. Les lotos devant la caméra pour koyebisa ba Congolais tous. Et surtout, les sénateurs, tout Oyo Bazali, qui représentent Oyo Biso Totinda na députation provinciale. Que choix y a peuple, na questure, y a assemblée, y a sénat plutôt, et Zali Topin Kabo. Alors, Biso Bato Tokambaka base, y a UDPS. Parlementaires debout, Nyonso y a UDPS. Les collectifs des parlementaires debout et communicateurs de l'UDPS. Oui. Ngai comme porte-parole na bango Nyonso Tozali Koyebisa ba sénateur Boye. Les choix du peuple congolais. Ouais. Na poste wana ya questeur ya Sénat ezali Topin Kabo. Alors biso tozali bato bazali ko accompagner le chef de l'État. Sincèrement. Tangu tobunda kina chef de l'État na opposition tomona Carole Agito. Azala pété. Tangu tobunda na chef de l'État na opposition tomona Bahati Lukwebo. Tangu tobunda na chef de l'État na opposition tomona Guy Luando. Alors pouvoir oyo poto batelango il faut bananda kubazwa ba poste ya responsabilité boyeto boyete. Alors Topin Kabongo azali muto yo abunda na Etienne Tshisekedi du Wamolu. Tangu papa Etienne d'heureuse mémoire à Tika Biso a continué à combattre na Félix Antoine Tshisekedi Tshilo. Notre pouvoir, moi nanda kwa lobby esengeli akamba questure ya Sénat. Mais tomoni badongolo miss. Bato babundisa biso. Bato baboma ba combattant tangu tozalaki na opposition. Bango nde bazoya po bazwa questure ya Sénat. Est-ce que ba parlementaire debout bandimi yango? Est-ce que les parlementaires debout, Balingi Yango,
parlementaire de Boezali Topé Kabo. Tozoyebisa ba sénateur tout. Au nom de tous les parlementaires debout. Mukolo ya élection. Biso ba parlementaire debout. Le peuple congolais tokotonda na Sénat mobo. Toyo kosala autre choix que Topé Kabo okutana na biso na Zelana. Merci beaucoup. Tokutani Mukolo ya lobby pour d'autres interventions. Merci vraiment. Toyebisi batu oyo ba mesana kozombongo ya ba kabiliste. Bomata bokita. Topeka bongo na poste ya kester ya Sénat akozala wa. Makambu ya Carole Agito Bahati Lukwe Bosama Lukonde Toboia. Sama Lukonde azalaka déjà premier ministre ayebisa biso projet asala pour na peuple Congo. Ayebisa biso majorité nini apesa fachi na kata. Fini la récréation. Combattant asa combattant ya liboso ya permanence te. Combattant asa combattant ya matinée politique te. Combattant tozongeli nze. Boyeto. Toyebisa ki bango bachaki te. Basi yeyo tombola loboko ganga bas. Si c'est mutu nyonso akomeka koya na luyenge na zan o akangisa président Miyake ayeba ke non tokosila na ye libe abangisa mutu tokutana lobi Tobandango kala tokufa pete totika te tozaka sili tokosila na bango. Opération Jeep Baxel Poste Abou. La minute toza na posa ya l'homme qu'il faut à la place qui il faut. IDPS to bunda ki te poto tandela batu mususu etoko baleka boyete tolobi boye. L'Assemblée nationale soki elekaki na Sénat ekoleka jamais. Tolobi na poste stratégique lokola ya kester muto ya simbi mbongo. Il faut qu'on pèse sango mwana yanda yandaku mwana yandaku eza Topé Kabo Carole Agito chef autorité morale yaba détournement kasi na ye na Sénat Abou Naloba Nabeta Aleganga Topé Kabo un bon gestionnaire. La question il y a Sénat. Les jours où il y a élection, na bengi ba combattant non surtout. Tozala wana poto envahi c'est na bongo té. Merci vraiment même Moral. Bon, attendez, c'est comme si on a besoin de temps, même une minute. On a UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! UDPS viva! 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 Tshisekedi, héros national, Félix, chef de l'État. Au nom de tous les parlementaires debout et communicateurs de l'UDPS réunis ces jours, nous apportons notre soutien indéfectible au fils maison, sénateur élu de l'UDPS, M. Topé Kabo. Le choix de la base de l'UDPS, c'est M. Topé Kabo. Aujourd'hui réunis dans une rencontre de tous les communicateurs de l'UDPS et parlementaires debout, avons porté notre choix sur la personne de M. Topé Kabo pour assumer les fonctions de questeur du Sénat. Ainsi, nous disons à tous les autres, pendant que Topé Kabo a lutté avec Etienne Tshisekedi, pendant que Topé Kabo luttait avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans l'opposition, on n'avait vu ni Bahati Lukwebo, ni Carole Agito, ni Guy Luando. Alors aujourd'hui, nous disons non à la manipulation. Nous disons non à la vente des postes qui sont réservés aux enfants et fils maison de l'UDPS. À partir d'aujourd'hui, la vente des postes des enfants de l'UDPS à bout. Merci beaucoup. Ok. Bien fait. Ça qui dit là. Ressortissant du Kasaï oriental, je suis basketteur. Ma combattant Malimba Yokalo. UDPS viva! Viva!
Bon, moni bato biso tolingi na UDPS bato ya modèle ya Topin Kabongo. Boyoka o Topin Kabongo salaki. Beaucoup tana ina Topin Kabongo wapi. Je voulais vous préciser, le monsieur que vous voyez a maîtrisé Kolobana public boité, mais à commencer Mongo po boyokaye, et puis a maîtrisé mieux nani anglais, français, parfois na chuluba. Lingala pena penate. Donc mais bon comprendre. Nakutanaki na nani monsieur Topin Kabongo wapi. Nakutanaki na monsieur Topin Kabongo passage na ye na Grand Kasai na Mbushimai. C'était une manifestation organisée par toutes les disciplines de basketball en Mbushimai. C'est par là que M. Topin Kabongo m'a vu avec le président de la République. Qu'est-ce qu'il a fait? Vu que non, je suis un jeune basketteur avec ma taille, j'ai fait aussi des spectacles comme je suis basketteur. C'est par là que le président lui-même m'a vu, m'a dit que non, on doit te soutenir dans les talents que tu as et tu vas évoluer partout avec les baskets. Après, qu'est-ce qui est arrivé? Après ça, quand je suis arrivé à Kinshasa, j'ai été envoyé en Afrique du Sud par M. Topin Kabongo. C'est lui qui est en train de financer tous mes déplacements pour aller avec les basketteurs partout où je passe. C'est M. Topin Kabongo qui fait tout. Et aujourd'hui, quand je parle, il y a les championnats qui se passent en Mbushimai. On m'a donné l'invitation pour aller participer là-bas et c'est bien lui qui paie tout ça. Il a encore financé. Il a encore financé. Il faut préciser qu'il vous a payé non seulement les billets de l'Afrique du Sud, mais il a payé l'académie. Il a payé l'académie, il a payé tout ce qu'il devrait pour arriver dans mon talent que j'ai. Voilà. De la même province. Pour dire que non, il a soutenu parce qu'il est de sa province. Non. Mais il a soutenu parce qu'il avait fait son spectacle devant le chef de l'État et que le chef était content. Mais ce Topin Kabongo l'a pris en charge, il l'a amené ici à Kinshasa, il l'a envoyé en Afrique du Sud, il a fait ses formations, il est revenu et maintenant il est en train de participer à un tournoi à Mbushimai. Oui, qui se passe. Mais ce Topin a encore financé. Et c'est noté. Voilà pourquoi Tolingi Bananda Kuba fils maison Bazala na Sénat ebe parce que ceux qui Bananda Kuba zuba poste Bakomona Bananda alors tant mozo peut sa Carole a kofuta mutayi de ce journée alors Tolingi a poste ya Sénat na bureau Bache la biso mais c'est Topin Kabo merci beaucoup. Tout ça comme d'habitude. Je dis vous remercie. Chico, pourquoi FCC a zozo madame, pourquoi Kabila il ne vous dit pas au revoir, il vous dit à bientôt. Merci. Auti Dubai. Écoutez bien les informations. IDPS quand tous autres ont disparition. Dans 5 ans, IDPS fragilisé. Et c'est pour cela que ça appelle tous les combattants de l'IDPS.
oyo banasono basali ezali ya bango moko te bayokaki ordre ti bake condition Kabuya sur ça et oui nationaux basalaki wana mais tomoni Kabuya ye ko fabriquer ba bato moko ya lukuta bafuti ci réunion lobby Kabuya a des choses ou soit ba combattant va s'apprendre et ou soit il démissionne il t'appelle ce vivre et alors moi je vous assure sur le plan administratif Kabuya n'a pas respecté maintenant cette fois-ci et comme il soit combattant toquer la permanence toquer cadé un fruit ne tombe que lorsqu'il est mûr. Mais devant la tempête, mûr ou pas, il tombe quand même. Kabuya a lobby à Kolongaka na congrès. Mais la tempête, congrès ou pas congrès, Kabuya. Mais oui. Il est bien, c'est vivant. Alors, Naliko, c'est la moindre démonstration. Yo, aux ici, libérer quand elle est partie. La bête, aux ici, libérer les partis. Oh, il fait le yem. Il te plaît, c'est vivant. Vous êtes prêts? Vous savez, c'est qui te montre présent Miyake dans la rouge, dans Makila. Il était à 37 ans. Au moins, il est présent, moi, dans Koli. Tout ça, il même moral. Cette fois-ci, je vous dis, toi, il était pour battre le pouvoir. Donc, conquérir le pouvoir. 37 ans, il y a tout ça, il y a comme il y a des mandats, tu as le pouvoir en tête. Mais oui. Il t'appelle ce vivant. C'est quoi combattant, Yoka? Libérez les partis. Kabuya. Libérez les partis. Kabuya. Libérez les partis. Kabuya. Libérez les partis. Kabuya. Libérez les partis. J'ai dit, je vous remercie. Merci. Lukuta amatika bavati. Mais oui, président China no bakiao. Na biro kotaka. Yaka. Mutu atika na parlement. Oh tobengi ya son frère ye. Papa, on s'en fout de toi ça. IDPS viva. Fachimbe. Keba. Félix Azara. Keba Lisusu. Azaba Issa. Tenez vos combattants. IDPS a vaincu pour faire le CPI avec Félicité du Omulumba. Rokongazogo. Esengande. Avimba. Tout. Choa. Chimbe. Béton. Le bagui n'a pas bien qui va pas misaninye. Likoki. Kilizabe. Nganga kufa kakisi bebo. Nganga kufa bien kufide. Akufi. Matambo toroba ngoto. Tongo. J'espère qu'on va pas aux alliés. Ils sont au bout du combat du cash. La carte à centre-ville. Et là, mon côté, au côté de la mission. Mais oui, ce qu'on voit déjà, tu vas t'habiter du bout, c'est que tu décrétais que contre ma diva, allez. Dans le mal qui sont ça, dans mon histoire, ça sont mis les sous. Mais oui. Ça sont le web, ça sont tous à Zongi. Alors, tout ça dans un lien, on va pas écouter. On va la rebanga, on va le voler. Exactement. À présent, tout aux alliés. Les alliés, même moral. Kabuya dégage. Les hommes ont bien saboté. Parce que Kabuya soit un MC et vous êtes très dangereux. Kabuya a tegui de best côté. Côté là. A tegui de best tomo. Non, vous dites que vous avez 500 gigas. Les locaux de mémoire de Boumi n'a qu'à flash disque. Alors, Batuana, Mazama ne pas perdre. Bateka il est best tongo. Bateki, il a connu ce terrain.
président bon nakosomba drapeau ya parti mais nasomba drapeau ya parti 10 $. Est-ce que vous se trouvez normal? Toyo komona maladi oyo na kati ya IDPS tomona kaka ba secrétaire nde bato babomaka biso lito biso tosali lelo tokozala boye mutu apasolaka nguba batalaki na monoko te lelo toza humilie tout partout baseka biso tala omoni vale na mutu basombaka ngo te eza na parti moko te na kati ya Congo awa oyo esali liti lokola IDPS baparti wana tu eza baparti ya bamalete oyo lelo tiseka alobaki fete ya bato mabandi lelo oyo balongoli basuki lelo bomoni basuki na bango ndenge boti alors nde tolobi awa kabuya de dégage kende yo tobengi yo président zonga na nzela azwa groupe moko ya bato moko boye basutenaka ye biso na liberté tokendaka te boyebi histoire wana mais oui soko okei okutana na kabuya awa te aja bakardefu na ye alors biso tokoko mandia même oke koluka ta ministre moko même cadre oyoka kende na mpa kabuya est-ce que secrétaire général okokoluka keno tosobika ezalaka na mokili lelo kabila volongo na pouvoir atiki bato PPD nyonso na bamatrikile chaleur azotambola na revolver ao mais biso lelo na pouvoir tozalaki nango bato PPD mbele baya na moko te bakombate mbele bakufi kombate zikama yati awa masoko tuposelongwe mais biloko nyonso biso tokomprendre yango te nakosenga na bacollègue tozala biso tu même moral mutu bakabilaka mbongo te mutu balakisaka ye ndenge balobaka misi alors yo lelo ke bapesa $100 e osalo nini depuis ba $100 koma kopesanga echange biso na nini alors nakosenga na bandeko na ngai président miyaki kobanga te todécréte déjà guerre na bandivoleur alors IDP c'est la force affaibli parti bateki parti mpona l'an 2020 tala kabuya ateki kota ya assemblée nationale alia mbango pokamere zwa deuxième force mais biso babiloko na tout oyebi yango merci beaucoup bapesi biso mata mokeme tokoya tozali awa tokoloba ebele merci le parlementaire debout le parlementaire debout à part parlement debout IDPS eza kokufa otelema tomene meseka attention le nyaka Congo ebanda na kai na kosene na mamambo bazali abokisana président Jacob azokota na batuna ye fongola ordre ezala iva awa toyambi président Jacob pas de distraction tozo na sima Papa Etienne Zamba Pambola Zamba Pambola Parce que
plaît, c'est FIFA. C'est la tolérance. Attention à moi, Sima. Tolérance combattant. Attention à moi, Sima. Il peut se vivre. Biso moko tokosekirise oyo ya biso ya pa tosengi oyo tobengi la police zala libanda parce que azali papa ya pa moto ameki kolambwisa biso vision ya eloko oyo biso nyonso tozwi mokili mobimba kobetela présage ekoma kokomata merci kobetela ete lokondo maboko kombata il ne peut se vivre. Il ne peut se vivre. Il peut s'accorder au Parlement de tout. Il est président. À côté, il y a même un travail lycée. Il est tombé dans tout le monde. Il est le matin. Il faut mettre la présidente René Maboko au matin. Combattant à Tozana Néo apostolique T. Il faut place Fachazali. Ayo. Une dépêche viva. Valérité, valérité. Akeito, akeite. Biso Tozali bana connaître ni tiseke ni wa. Basakana kana basite. Toye awa kosalama sécurité. Ouais, Jali, combat ya batebele bakufa, lelo mémoire na bango tozali honoré yango place
oyo awa tokosala sécurité parti oyo batikela biso par contre Etienne Tshisekedi wa Mulumba tokotikela ngo mutu moko asakana na yango parti ezalaka bacombatant ya UDPS et non ya secrétaire général soki lelo biso totiki parti c'est-à-dire lobby même bana na biso bakotuna biso voilà pourquoi na komonopolise parole te nazokende directement na objectif toyeli awa biso baparlementaire de mo nyonso tosangani distraction, chers amis. Pas de distraction. Vous avez une distraction. Tolobi Boye, ma parlementaire debout, Nyanson, la ville de Kinshasa et partout dans toutes les provinces. Bazali même moral la biso place de Télémi Awa. Si, bien parlé. Awa Tozali construit la matinée de biso Awa. Beba Kenambujimaï, Nakatanga, Bazame moral et Nabi. Ma parlementaire debout, Balobi, structure ya monnaie de Boye. C'est ma coquille qu'on s'est gagné à Yango. Mais oui, ma parlementaire debout, c'est vous célébrer pour la partie de PES. Parlement debout n'est pas force du progrès. Parlement debout n'est pas qui force la jeunesse. Le parlement debout existe à Kalissousouté à cause il y a dédoublement. Oh, il y a les bisous dans la carte, il n'y a pas. Divisé pour mieux régner. Mais oui, Yango Tolobi, Makamouana Kobandalelo, Abou. Dans banda démarche à Sika, parlementaire debout, il faut se retrouver. Parlementaire debout, il faut ça à Sala. Parlement debout et sa structure, il y a mon aîné. Les lotos Yamindeko, Jekobeya, Tozana Mokonzomonene, il y a parti. Parce que Boyebi très bien que Ndeko a Telemi Pembeni, Papa Nabiso et Teni Longondo, Azamuto Mokete na parti. Batu Bayebi histoire Tena Mone Baleki na télévision, O Bazalaki Banama Bende. Bakomi ko critiquer, bakomi ko lobana donateur. Pour être donateur, il faut être la membre de donner. Soyez bien parti, il faut qu'on vende la nière. Alors, Batobi Soto Yebi Nenge Bayaka, Bangone Bakomi Kobenga Bamusolelo Bakoyako, Bakoyakuya. Alors, Kobandanelo, Bomoni Kia, tous allez représenter, le Parlement Nyonso ya cité, ya ville, partout même na poto, Bazali même Morana Biso, Toye pour na désavouer Moutoumoko place. Est-ce que vous êtes d'accord? Tombola le boko tombola ya. Il y a Mande Mobimba, la compte, il y a eu de pèse. Kobanda Lelo, tu retiré confiance na biso na Augustin Kabouya. Parlementaire de Bougnasso, dans une décision, il y a Kolongo la confiance na biso, na Motuto Bengi na Komo ya Augustin Kabouya. Kobanda Lelo, leadership ya Sikanakati ya parti pour que nous sommes parlementaires debout doit se retrouver parce que to saleli parti Moussala Makasi otindi ki mutuka mutuka pelakate sanini lokola mutuka peli femme mabiso boito boite omona wapi otindi ki mutuka me mutuka kimi etikio mutuka totindi ki ya 37 ans mutuka pelakate sanini seka elekakate sanini si c'est mané yango ekoti wapi poste au bapesi parlementaire de debout. Est-ce que le parlementaire de Bobazar la combattant est de Pesse Bassar Tombo la Ganga Bassar Fatime
il y a une épaisse et non il y a un individu. Les lobbies sont parlementaires debout, tout le monde confiance en Nabiso. Merci. Merci. Lumbe. Merci beaucoup. Je crois que histoire, il y a Augustin Kabouya. Abou. Désormais, Moutou attend à l'issue Kombo ya Augustin Kabouya en tant que CG à IDPS. Voilà pourquoi, en tant que cadre ya Bazin, la Banda Liboso te. Il faut nous topper ça. Oh, yazali cadre na biso ya parti, et à Banda, et puis biso de ça. Merci. Merci. IDPS, FIFA. La parlementaire debout, FIFA. Na sepeli mingi. Na sepeli mingi na ndenge tokutani awa. Parce que bino ba parlementaire ya awa bolakisi courage. Merci. Bolakisi que boza ba hypocrite te. Bolakisi bolingo na bino na parti pour na changement et comment. Na gestion ya parti pour parti que de liboso. Na neti bo telemi boye bofanda lisusu te. Bozoyoka. To teleminga na bino toza na nzela moko ya sens unique tokokende yango sans retour. Tito koma na suka. Tozoyoka na. Suka yango ezali il faut partir ezala réorganiser. Tozoyoka na. Pour parti ekoki kokende boye te. Yango wana na ndenge na moni bino botondi ebele awa na lingaki na pesa bino félicitations pour na courage au boza nango. Tango na monaka bino na ba vidéo na ba réseau na pesa bino courage na pesa pe ba konzi na bino awa courage tozalaki na ye na ndako na ngai lobi ayaki ko inviter ngai yango bomoni ngai awa eloko moko parlement debout viva eloko moko ebangisa bino lisusu te toyebi ke babanda ekokanga bino liboso mingi kotinda bino na baprison makambo wana na gestion ya sika apo tokosala makasi mpona tobimisa baoyo baza kuna ezali yango wana tozobundela sikoyo tozokana boza teleki bamisusu oyo nazomona oyo basalaki badeklaration lobi mpona basupporte gestion ya sikoyo na kati na bango oyo bazalaki kotanga wana na kati na bango baexécutif wana bazalaki kotanga namoni baoyo babengaka ngai mpona baapuye action
changement. Baza na liste oyo batindeli ngai wana bazo signé. Nzokane na butu bazo benga ngai. Bato wana baza plus dangereux que gestion yango moko. Baza bato oyo bazo boma parti. Soki baza pied moko dedans, pied moko dehors, ba benga nga lisusu te. Il faut battre les mains. La hypocrisie wana. Iya awa mbala moko pona totambusa. O biso toza kuna tolingi tozala ba espion pona toyebisaka yo. Nazala tina espion te. Espion azalaka tuku makambo eza nanu na secret. Sikoyo makambo ekomi polele. Okolo oyebisa biso nini makambo oyo moyebisa biso biso mo tozoloba ngo. Tozolokana. Baya awa ba rejoindre biso pona tobunda parti échanger. Tozokana. Kobunda yango nazo pesa bino assurance. Bokanga date ya lelo. Toko umela te. Parti ezo changer sikoyo. UDPS viva. Yango wana tokosenga na secrétaire général. Atika kotia résistance ya pamba. Soki batonio surtout ya pays mobimba basi ba. Tozokana. Na kosenga na bino komba oyo esala na kimia. Vision ya papa Etienne Tshisekedi azala kosala komba moko pacifique. Kofinga moto te. Nayebi ke bakofinga bino. Mais bino bo répondre bango na amour ya parti. Tozokana. Kofinga moto te, kobeta moto te. Oyo ngai nazosala na bino. Na président Jiko azali awa akoloba na bino sima nazo rassurer bino mokolo ya lelo ekokoma tina soka. Totelemi déjà toza na marche moto abanga lisusu te pe moto moko akobangisa biso awa. Ozolokana bango nde bakobanga mpona biso toza na légalité. Soki bato mingi balobi makambo ezotambola te ndimaka mpe osejoindre na bango mpona bochange makambo. Tozolokana nazalaki na mingi ya koloba na bino te ezalaka mpona encourage bino mpe na félicité bino nayebisa bino mpe milulu oyo ekosala bamikolo oyo boya ebele tokobongisa yango na baprésident ya parlement debout tokobongisa yango na bacommunicateur na bato ebele président je crois azosala nga mpe nazosala wana tokotia pression ya makasi tozokana. Il faut parti oyo ezonga epai ya base. Tolingi lisusu te moto moko akanisa neti parti eza ya ye. Azali secrétaire général, azali communicateur, azali ye moko représentant na biso na makambo nyonso tu. Wana akitisa motema na se a rejoindre biso na changement. Tozokana na kopesa bino merci mingi boyebaka ke a chaque fois bozali awa nga naza na bino ata soki nayaka awa mingi te naza na bino na démarche oyo tozokende bozala prêt mpona congrès bokoya koparticipe mikolo oyo. Merci. UDPS viva! UDPS viva! Parlement debout viva! Viva! Je crois que Toyoki Ndenge, Excellence,
lobby. Mais Excellence à lobby en tant que cadre. Boété. Est-ce que biso tozali sous besoin ya Kabuya? Sikoyo, toza besoin ya Kabuya te. Tokokende na ye na Congrès pona. Biso tozali déterminé ya kobenga na Kabuya. Tozo reconnaître ye lisusu te. Lokola Kabuya a reconnaître ba combattant te, ba combattant pe ba ko reconnaître ye. Lokola Kabuya ayebi kaka famille na ye. La famille na ye aya lisusu na IDPS Kabuya ye akanisaki ke aza malin koleka biso. Oh, bese souvenir na maloba ya Fati Beton alobaki. Fati Beton alobaki azalaka poli. Boete ata okosiye ata omemi ndengo memi créer ba formule na yo yazo tala yo parce que azali poli. Mais lelo tangu Fati Beton siko ya fongoleli ye misu awa azolela te Kabuya aolela te. Voilà pourquoi tolobi ayibaka na ye akosaka na ye lelo jour ekoki Fati Beton asali nini asigné la bic rouge. Soki ndeko Kabuya azokoka kotala te a comprendre que makambo na ye abu lobi azalaki na réunion oyo azalaki nango banationaux oyo basinyaki bayaki te. Elakisi ke batu wana baboyi yo libela. Mais soki batu baboyi yo ozosala nini? Azo continue kosala nini wana? Ameki kokosa biso na batu oyo basinyaki. Oh, na document bazo signé ba DG na ba DGA. Ba DG bazalaka lisusu ya parti politique soki banome yo okomi DG moyen o engagé lisusu parti politique na yo ezate. Soki ozali DGA moyen o engagé lisusu parti ezate. Mais ba DGA a convoqué Kilobi bango wana nde banationaux bango wana baza banationaux te. Elakisi ke Kabuya atikali ye moko. Tellement Kabuya aza frappé alingaki a frappé biso. Mais tellement tozalaki ekenge pona kotala frappe nini ya kofrappe biso. Voilà pourquoi a frappaki biso o ba nationaux baye alors que baza ba DG. Yango tolobi Kabuya akoki ko engager lisusu IDPS azana mutu lisusu na sima na ete. Soki azalaki na batu na sima tolingaki komona yango journée ya lobi. Journée ya lobi elakisi ke Kabuya akoki ko engager lisusu te. Parce que base va récupérer pouvoir na bango. Bote. Nalingi na loba boye. Alingi a s'appuyer na congrès. Est-ce que congrès wana ezalaki véritable congrès? Wana ezalaki putsch
puti ya congrès wana ezalaki congrès te wana ezalaki puti ya congrès asalaki bor na ye moko abipesi ye moko pouvoir atie baninga na ye asali makambo kaka mpo na ye na congrès wana intérêt ya bakombata ezalaki nini na congrès wana intérêt ya kombata ezalaki te oyo biso nyonso tu tozalaki baobservateur tokendaki nde koobserve ye totala nini oyo ya kosala me ntango tomoni congrès nano ebandi te ye moko ake kovanda deja liboso nani apesaki ye pouvoir ya kovanda liboso ntango bakotaka na congrès tokokota biso moko na même pied d'égalité mokonzi azalaka te na congrès mais sikoyo ndenge nini ye azalaki mokonzi deja na congrès voilà pourquoi tolobaki ezalaki putsch asalaki mwa putschiste na ye asali mwa muziki na ye na bato na ye mais tokontinaki yakanisaki ke biso tolali yakanisaki ke ye aleki biso na mayele mais tozalaki kosensibilize bakombata na CCA mpona kolakisa ke tozali bakombata oyo makile esalaki nini etangaki elamba oyo tolati ya rouge na motu ezali elamba oyo ezolakisa biso ezorapele biso pendant 37 ans sacrifice oyo biso tosalaki ezolakisa nombre de morts oyo bakufaki mpona komba oyo ezolakisa combien tozalaki arrêté pendant que tozalaki combien bamama bakufelaki mibali bapapa bakufelaki bana combien bapiyaki bato mais yo sikoyo yo Kabuya yo ozali nani Kabuya azali nani na kati ya UDPS vision ya Kabuya na kati ya UDPS ezali nini eloko nini Kabuya asi asalela biso na UDPS lelo 5 ans presque 6 ans ya pouvoir lelo eloko nini tokoki kotikala nango comme référence ya Kabuya je crois que trop c'est trop ndenge tolobi Kabuya a engagé kaka libota na ye Kabuya a engagé kaka bafrère et église na bango Kabuya ayebaka na ye bakombatan te bakombatan oyo Kabuya anomaka ou bien atindaka na misala baza kaka bakousin na ye baneve na ye bafrère na ye mais bavrai combattant engageaka bango te et puis soki engage bakombata wana oyo azo engage ya mike mike wana eza na bapotre ya mike mpo bayaka koloba ke biso bakombata yeyo aengageaki biso kombata nini oyo aza na fonction ya monene koleka ndeka Kabuya kombata nini oyo azwi poste ya monene na kati ya UDPS awa mais botala bato bazwi baposte ya minene nyonso eske toyebi bango bato nyonso baza na baposte stratégique eske toyebi bango soki olingi komona bakombata na biso ezaka bahuissier bajournalier soki okei bacantonnier peut-être na RVA wana komona bango balati gilet mais na kati ya babureau administratif kaka bato ya PPRD nde bazali soki okei na baentreprise nyonso bato nyonso
nyonso oyo makasi okuta bakombata IDPS te. Voilà pourquoi tolobi tokotikela ye lisusu ta. Parti politique ezali na des objectifs: conquérir le pouvoir et le conserver le plus longtemps possible. Première étape, de sali yango sans problème. Pendant 37 ans, de conquérir le pouvoir na biso, de battre toujours yango. Le deuxième objectif, il y a parti politique. Et les alliés conservation. Mais tu peux conserver le pouvoir na biso na banani. Tu peux conserver le pouvoir na ba combattant. Est-ce que bino ba combattant ba licencié bazate? Est-ce que bino ba combattant ba gradué bazate? Est-ce que awa ba diplômé bazate? Bakendaka kozwa bato yango wapi? Sikoyo banani bakokonserve pouvoir? Ezali bato oyo azokende kozwa libanda ou bien bakombata? Voilà pourquoi tolobi Kabuya azali sincère te. Kabuya azali koteka baposte na bapaya mpona kodétruire IDPS. Lelo IDPS eza na eloko nini? Lelo IDPS eza na eloko te. IDPS toza ata na bapermanence te. IDPS toza ata na carte te. Mais sikoyo existence ya IDPS ezali na nini? Mpona nini Kabuya aza koboya kosala bakarte? Parce que bandeko ya PPRD soki baye ko adhérer, normalement il faut brandir carte na bango. Lokola bakozala mesure te ya ko brandir biso carte ya IDPS, yango na stratégie ya Kabuya alobi asala carte différence entre ngana yo na muta PPRD ezala te. Ça veut dire que muta IDPS ya solo aza na carte te, muta IDPS ya lokuta pe aza na carte te. Tala niveau bazomema biso. Eloko nini ezangi pour que IDPS ezala identifié? Voilà pourquoi Torobi bino bozokanisa ke azosala yango peut-être par incompétence te. Ayebi eloko azosala. Ayebi parce que makambu ya bakarte oyo tosi toloba yango bandakala. Aza na volonté te, aza traître na kati ya parti na biso. Voilà pourquoi haute trahison il fait ça la nini ekangaye. Oye alobi lisusu mukolo moko alobi na ngai Jeko DG ya Roi Bank abengi ngai alobi naza meilleur gestionnaire parce que nazo bouger mbongo ya cotisation ya bakombatant te. Mutu tango ataka mbongo na banque eza pe mbongo wana eza nini etourne. Mbongo na biso ya IDPS eza na banque, toza besoin te bagarde yango. Toza besoin esala misala nango. Toza besoin etonga ba hôpitaux, etonga ba école na biso, esomba mapangu mpona ba permanence na biso. Soki tosomi mapangu lelo te, tokosomba mapangu na opposition. C'est maintenant. Ça veut dire que tozaki besoin tout le monde na changu wana basombi permanence na biso, Mwamba basombi permanence, Lukunga basombi permanence, Funa pe basali basombi permanence. Mais lelo 6 ans na pouvoir na mutu ya parti. Batiki eloko nini? Ata drapeau ya pamba ezate. Tokena katanga kuna. Bomoni ndenge bazo kata bilongi na ye. Ezali parce que trop c'est trop. Dernière meeting président salaki na katanga kuna 5 drapeaux ya pamba. 5 drapeaux ka ya pamba. Et puis na
na maboko kaka ya baninga na biso ya force du progrès natali bilongi na bango boye nzala nano bango moko batelemi nani akopesa bango mai kaka parti ya kabuya oyo ya kiabula wana RDF tala badrapo ndenge toni pouvoir yango eza ya kiabula ezali ya IDPS. Voilà pourquoi tolobi trop c'est trop. Bomona ki Kabula aye awa, bomoni Kabuya asimbi Kabula na loboko na kati na ndaku na biso akotisi eti na ndaku wana ezali sacrilège. Akokaki jamais kosimba bango na maboko parce que toyebi place bauti, toyebi place basala ki ba combattant. Ba beti bakangi ba combattant, ba bomi ba combattant. Oye okotisi eti na ndaku na biso wana eza lokola okotisi ngulu na kati ya mosquée. Est-ce que soko okotisi ngulu na kati ya mosquée ba business ke ba kozana lisusu voilà pourquoi te lever biso il faut tout élément parti na biso il faut ezonga ndenge ezalaki Kabuya akokite Kabuya azali limité accueilli à recruter à lobby commission d'ambition wana ezalaki frigo tolobaki yango bandakala commission d'ambition ezali frigo. Comment yo okoki kokende korecruter ba ambition ya bato alors que oyebi na le place kotia bango te? Est-ce que mutu wana za mayele alobi a recruter 9000 bato baza na mission aye sikoyo ka liboso na bino koyebisa bino ke 9000 ambition na ezali ebele moyen na koka musala kopesa bino musala ezate mais sikoyo soki moyen opesa biso misala ezate sikoyo ba 1 million oyo azala kozwa ya dépôt ya bakandidature ekei wapi omoni escroquerie aestoka biso bakarte aye lisusu koescroquer bato na commission d'ambition mais combattant Kabuya akokosa biso ti wapi bato oyo bazoloba ke Kabuya aumela soki otali bango wana bazali baneve na ye baza même pas badia lelo baza bakousin na ye bazali bacousine soit baneve na ye véritable combattant ya IDPS oyo avanda pembeni ya Etienne Tshisekedi oyo ayebi komba na biso akoki kozala na nsima ya Kabuya ata mokolo moko aucun na parlement IDPS azala une majorité na parlement selon ye Kabuya lobby mais de se retrouver na vice-président ya parlement ndenge nini parce que asa yokanaki na bato alobi ye face à la vice-président mais comment au côté ka poste mobimba place ya bakombatant yo okende koyokana na bato misusu batikela yo vice-président ndenge nini voilà pourquoi tolobi Kabuya trop c'est trop lelo tozomona na Sénat IDPS aza na majorité na Sénat mais pona nini tozo souffrir pona nini te tokozwa pe mutu moko mitu nyonso tu oyo ya régime oyo ndenge ezalaka esimbaka régime ou bien ba pilier nyonso tu ya régime pona nini kozala pe na IDPS te pona nini IDPS akosepela pe te pona nini biso tokotelema pe tobimisa moto te à part président de la République est-ce que bagéraka bongo te pourquoi il faut contrôler balievie nyonso tu ya pouvoir balobi te boya na second te boya na nsima te il faut tobimisa mitu tomonaki yango na PPRD awa PPRD atikala kotikela biso ata eloko moko
nini ye musala na ye kokende konegosia kaka mpona ye kaka intérêt na ye te Sénat UDPS mpe il faut azwa motu yango toyebisi basénatere na biso botika makambo ya kozonga nsima Kabuya aza lisusu na pouvoir te bosorganize bobimisela biso kandida oyo akozala président ya Sénat. Biso tobundi awa ba mot d'ordre ezali kowuta kaka pa président Tshisekedi biso moko parce que asapesaki biso prenez-vous en charge. Voilà pourquoi tu es ici, bas sénateur na biso bomi prendre en charge. Bolanda ba aventure ya Kabuya lisusu te. Ba député na biso tosengi bino. Bon courage, bon désavouer Kabuya. Bon se rallier derrière ba combattant. Base ne, soki oza na base nde oza na makambo boye te. Voilà pourquoi tosengi na badepute baya na nsima ya base balanda mot d'ordre ya base na biso ndenge tolobi par rapport ya Sénat kaka tozomona bajipe ndenge ezotambola koma bato ya UDPS bakotika bato ya UDPS mpe bakende kovote bato ya PPRD ezalaka te. Tomoni ndeko na biso topeka bongo animi apostule en tant que questeur na kati ya Sénat. Ndeko topeka bongo aza questeur na Sénat. Mais Carole Agito pe azali questeur pe na Sénat. Bakabuya basorganize bazwa bajip ya Carole Agito pour que bavote. Mais tokoboma UDPS ti wapi? Voilà tolobi bakombata tofongola miso pouvoir oyo eza biso bato tozwaki yango pouvoir oyo biso nde tobundelaki yango pouvoir oyo makila na biso nde etangaki mpo tozwa pouvoir oyo yango tolobi bozonga lisusu nsima mpe ndenge tosangani awa na parlement lelo ndenge tolobi parlement zandeko moko etikala kaka moko tolingi lisusu moto atoza yebika na kati na zando awa tolobi tolingi lisusu moto atoza yebika na zando awa badefiaka peuple te badefiaka base te oyo komeka lumbelumbele mwete mwete. Merci beaucoup. Merci. C'est vivant. Tous madame Natima. Merci le président Jekobea. Tobenga la serviteur des autres. Oui. Boyoki mon d'autre. À partir de Villawa. Boyoka mon d'autre. On soit disant tout ça au pica. Modiba. Bongola le bourg Gangaba. Cela veut dire pouvoir réussir lui en l'air. Il dépêche ses vivants. Aussi ton lobby histoire ya Kabuya et ça va appartenir là-bas. Bongote. Ce qu'on a tozali awa. Ceux qui ton lobby au permanence. Biso tout la permanence. Ceux qui ton lobby au biso de rotambo na balabala. Biso tout la balabala. Bazweli biso gouverneur moko awa tozoye bate asato asate tango toboyaka gouverneur oyo boloba ote biso boye lelo gouverneur mobima ya IDPS bombata ya IDPS ata moko te ministre provincial ata moko te oyo kindoki te bosomisalaka
batu batelemi pona yango so ba biso kende kodinga mana ote sani ni kende ide pesa viva to suite tomoni ba sampayo soki banani na ba cousin na ba cousine na sima depuis ka ba cousin na ba cousine na yo na ba policier ba ko na sono papa pona comprendre que biloko tala biloko ya salite sa na butu azeliti molile sani ni ekota po ba combattre ba sani ba so ba parler apporter la déclaration toti merimino na nyonso une pesa viva la seule lingala rectifier le moko balobi na biso boy boka na malamu balobi ke moka na biso eza na guerre bongo to bongo te tango bandeko nome ba makangu na ba poste wana guerre esilaki déjà wana guerre ezalaki oyo tozalaki na fete tango osalaka bamatine ya kofinga bato ya koloba mabe wana mokonzi ya mboka toa na fete soki moka eza na guerre et que nous les combattants de l'IDPS totelemi po toorganize leur parti na biso elingi koloba ke so toorganize parti na biso guerre esilaka te se nini parce que y a possibilité omoni guerre oyo tolobaka o mingi ezala nini batrahison banini mais aujourd'hui soki bato na biso ebele bakotela ba aner bakotela service ya renseignement bakotikoti bisika ebele papa yoka nayebisa yo lelo monde ekoma numérique bandeko to expliquer parce que des fois les gens bamona so dans les réseaux sociaux tolobaka kabuya kende babuyo nde toloba mpona sentiment non ou bien po toyinie eza problème ya mutu na ye te eza problème ne ya mayele ya kokamba parti aza nango te d'abord pour votre information nazwa bapo ebele na IS koleka yo nga nasala 78 yo osala ba 50 quelque ozomona ça veut dire nazwa nde ya koleka yo okasa